mwana ya diaspora sa yango na mutu ete ngai na revo yake mpe likambo wana papa na ngai ya mayele papa dangenda yebisaka biso na tango wana ya kala ke mwana ifo kulendi sala kia kineneko konso sala ki usala toma kyo sala soki kokina kosala eloko munene te na mokili probleme eza nango te kasi ata mosala moke kaka soki okoki kosala no yango sala yango kaka au propre mwana ya diaspora okolingaka lime te okolingaka viana na Luanda okolingaka futubu ya solo kasi kobosana te eske kozala mbongo yango mpongo kosomba bisika wana okolingaka lime te okolingaka gombe eske kozala mbongo yango mpongo kosomba place wana soki ezali te ndeko na ngai komitungisa te soki okoki kosala mosala monene te meme ya moke okoki kosala sala yango malamu tuna information quelque part kamine ekomaka nango mpe même si mai ekomi nanu te électricité ekomi nanu te wenda baka kasavubu ezalaka nango zamba kasavubu ezalaka nango cimetière kimbanzeke ezalaka nango cimetière yolo ezalaka nango cimetière lelo oyo yolo kende somba lupango batala yo zwa information yo mwana diaspora soso akomelaka mbuma oyo akoka kosumba tala revoir condition ya poche na yo vanda na mama na bana vandisa cerveau na yo bien ata na Kinshasa okoka te ata na Luanda okoka te ata na Brazzaville okoka te kende mpe na village na yo wana kende na region na yo wana kende na centre ville wana tuna bato bakoyebisa yo somba mabele somba ndako banda nja kotia drapeau na yo oyo drapeau ya mwana diaspora ndako mwana diaspora ifo ezala différente ndako mwana diaspora ko kozala 20 mètres carrés te eba 20 mètres carrés kozonga na katikati ya bavile kaka mesoke no kuna fulera vata tala ba mabele ba kimbangise bazwa kimbangise c'est l'église la plus sage au Congo sinon en Afrique noire.
Kimangisa bat batondi na richesse va mabele. Mais kimangisa bazo mabele na tango kuta bango pe mbongo te. Sinon ki mbongo mingi pete. Mais ezala ki fula da vata. Côté bat bagana ko sumbela. Côté bat bagana bwaka matiti. Mwana diaspora. Ce n'est pas impossible. Au raté yango te. Tant que vous allez vivant, il n'y a pas un retard. Mwana diaspora. Première possibilité yangwana. Deuxième possibilité à solution quand azali ko pesa na mwana diaspora. Pourquoi pas tout ça na biso to yoka na biso? Soki to sabana matadi. Pourquoi pas tout ça la 5 garçons matadi to za na diaspora to yoka na biso? Eh, bandeko. To kanga na biso boulevard oya matadi Kinshasa. To ya na biso même à quelques kilomètres à matadi wana en dehors. To somba même à bene biso 1 hectare, 2 hectares. To bima kaka mutu moko. Et puis to yokani, soit ba mama bazaka sérieuse na côté ya bongo. Ba manager mupiko wana tosangisi mupiko yango nyonso bandeko na ngai bolanda nga malamu mupiko mo tanto sangisa ngo toke to sombi 2 hectares na biso 1 hectare moko ezaka na valeur 5 passer à 20 mètres. Pourquoi pas biso to tia biso à 40 fois 40 fois 40 et puis place on te bengo la cité de diaspora toka bola balupango na biso wana na kozala ngai moko te biso 5 wana toyoka na plan de maison moko architecture moko pardon muta tongana ndako za différente te ata malemba ata pour ina ne problème za lite tokona biso koyokana tosangisa pe mbongo na biso tozwa pe moi crédit na biso et puis to présenter cité na biso oyo mabele na biso oyo tozwi crédit de construction na biso ata malemba na baboka ya Congo wana babanke eza nango ekomi na kopesa pe crédit na mupiko moko to bana kofuta kana biso malemba ba construire biso kaka plan A yango oyo soki tokoka plan A te plan B yango oyo mais du moins tant tosili kosoma mabele nyonso oyo 2 hectares 5 hectares to diviser yango babalabala to classé cité de diaspora yango naza kosenga tosala tokoka te yo
malemba ata pour ina ne problème ezalité to ko na biso ko yokana to sangisa pe mbongo na biso to zo pe moi crédit na biso et puis to présenter cité na biso oyo mabele na biso oyo to zo crédit de construction na biso ata malemba na baboka ya Congo wana ba banque za nango ko mena ko pesa ba crédit na mupiko moko to bana ko futa kala so malemba ba construire biso kaka plan A yangoyo so ito ko plan A te plan B yangoyo mais dis-moi tant to si ko so mabele nyonso oyo 2 hectares 5 hectares to diviser yango balabala to classé cité de diaspora yango naza ko 50 sala to ko kate yo poser nga question oyo soko bito ko kate est-ce que to salite to meki yango pe esimbi est-ce que basalite ba meki yango esimbi mwana diaspora ko zela ka te uzaka na Kinshasa oza mwana Paris oyebike bato basaka na Paris bavana na ba Faubourg Paris na ba banlieue oza mwana Washington oyebike bato mbongo basaka na Washington me bavana na Washington bavana na ba banlieue na ba Faubourg oza mwana Kinshasa ozaka obligé na Kinshasa te to ko kina soko yoka na 5 10 diaspora $1000 to sangisa ko $10,000 entre nselema luku to zuma bela msa munene 1 hectare 2 hectares to benya ngo cité de diaspora na pemela mai to iko tsa pompe na biso aspirante fulante za ko bela so mai na biso mabama ba ko sepena bango moko tsa groupe na yo problème za te ba courant pe komi na ngo ki fozei ba courant komi na ba msukuto mo pe courant mo na kana ngo pete bongo biso to kena so wana planification ya bana diaspora yo na za ko senga to yokana to vanda ensemble to yokana to za bana butembo to yokana to za bana kibokolo to yokana 5 10 to kokina biso poto sangisa mbongo na biso to zui place na biso munene na suka ya mboka kuna na balabala wana na boulevard wana matadi Kinshasa to ko yonso ko yokana to ndivana Kinshasa ko pe ko ngo kaka ville za na mal planifié pourquoi pas to yela biso na 45 minutes ya voiture na Kasangulu wana to sombaki terrain na biso to construire na biso wana pe to za en plein boulevard wana to benya la cité de diaspora bande ko na cité de diaspora wana za ko senga bino bande ko na mingi ba tester ngo peza ko sala soki na ba tester ngo te alors bobe yango na inventer histoire oyo bobe yango na inventer le kabo oyo problème za ngo te bola da yango mais na linko mona mwana diaspora te osali 5 ans osali 10 ans oza kozela ka lupango na mbinza ya $80,000 oza na yango oza kozela lupango na ya lemba ya $45,000 oza na yango oza kozela lupango na biso na ya Goma ya $120,000 oza na yango oza kozela quartier wana ya limité ngai yango kaka na lingaka bazoli biso $400,000 oza na yango ndenge wana kokoma na libandi neti ngai et puis oza pekaka na eloko moko te nende wana koma ke mbasani mano elembi neti tata wana nga na yebi na nga on s'enquille de blanc on s'enquille de blanc on s'enquille de blanc zonga na Afrique zonga na Kibokolo zonga na Butembo zonga na Mbandaka zonga na Bikoro peke ozaka kotiaka makelele awa pour rien mwana diaspora tokomi koyokisa mokili soni mwana diaspora ekomi communauté ya soni tika nzambe apambola bino na ntango ndeko na ngai place oyo tozali ngai frère na bino Joakim Zambwana nazali kotombela bino pokwa elamu po ete tozali kokende siko na studio tokende siko koyoka nzembo nazali kopesa babote mingi na bamama na biso bamama Mize bamama Mira Yesa bamama Benecha nyonso bokoakompanyaka biso na baprogramme na biso bamama Mireille bamama Likembe na Bruxelles kuna mpe toza kokosana bino te bamama Akua si bien ke tokoswanaka ntango nyonso bamama Chantal Koshe bamama Isaac bamama Nicole Mpambu nyonso nazi kotomela mpoko ya elamu bamama Ani Joakim bamama Pelagie bamama Idete nkolo bamama jali kotomela bino mpoko ya elamu bino nyonso bokota na ligne bamama Solange nyonso tozali kotomela bino mpoko ya elamu bamama nyonso bamama Ifaso Esola tozali tokobenga bino bokota na ligne bandeko nyonso bapapa Odo bokota na ligne bino nyonso merci mingi nzambe apambola bino